courante en Europe, par rapport à la relation amoureuse, tu regrettes quoi, sincèrement? Sincèrement, je regrette parce qu'il n'y a qu'un vrai poteau. Il y a un poteau sans moi. Il y a comme 25 ans de poteau. Et les gens ont 32 ans. La poteau, la relation où ils ont relation problématique. Oh, on a mon abéga na lubara. Na regrette pour maman n'a pas azaki le quoi prophète. Que tu as supporté plus de 5 ans. Oui, na supporté vous sauver belé na bombi, mais na protéger mon tout le monde. Oh, il y a protégé en gâté. Parce que mon temps na comme ce qu'on ça de la protéger en quoi? Na protéger na oui, na protéger na ba vérité. Oh, on a comme oublié ça. Ozomona ko eloba makaka oui po eloba makaki ngai na landa ye na sutukela kiye bo eputa ye abotaka na poto ozo comprendre moi c'est qui maka na mwana ayo ko bota nanga par revanche ya famille wana ba mona ki ya botaka do ba ba yebi yango moi ce que tellement na supporter na utu père de maman nanga na sono na matanga na zoli la maman nanga il y a toujours des problèmes il y a toujours oloba osalaki osongaki okendaki boye. Mais pour un message non plus à mon kilibo, relation à Gianni, tant qu'il y a un ban à Gianni. Donc, on a évité pour ma vidéo, na télé, na Facebook, na télé, na protéger des bananes. Bateau ba ma yé, kolo ba comprendre. Na protéger la Victoria na Tricia. Bah non, Miki. Donc, abona papa, ben le bail moro ya. Et puis minga la kenda ba misala toute la journée, asim belanga ban. Bilo connaît sur ça na Facebook, ça on a protégé banana. Ça te fait peur? Oui, et ça là, oui. Au commis, et ça là, il y a changer ville là. Dans une mobile, il y a un chose tout est aussi ma Victoria. Il y a une nauza, naza mutakanda makasi. Ce qu'on a, na mona papa na bango soka qui est Victoria na utaka le mota. Et ça là, on va voir makasi modo. Même si papa mona la brille, ta oya sala théâtre. Les bamona Victoria, te bamona Christian. Oh mon, le ça n'a pas kubanga bana nanga. Le ça n'a pas tiba basi ni bade ça n'a pas kubanga Victoria na peli moi si pela soit télé ni bela âge 6 ans même ba mo milele ba ofa. Le ça n'a pas kubanga yango wana. Mais tant que tata na banga yaki obota nanga. Ah. Toi aussi ça on ti Victoria na comme à 18 ans 13 17 ans. C'est clair. C'est que on a un message pour nous connaître s'il y avait un problème, on doit comprendre que aux ans au caca. Message ni ngana makambu. Ngana makambu na maboko. Bona wa yebite na pote ko yebia. Ambana makambu na maboko ngana si. Bonga sina bina kangala kan, sina bina funga na fungo. OK, la vie. Maman mi bali na na kanti. Bloqué be ba fa famille la suite et causer un problème na buni yo kaka conseil. Bloqué na mbembe na ete wani zara obale tondi apa ndenge siko okangi fone ya fai foni na ete foni neza wana na changu pembeni ko bato koyambelekaki bato bapekisa ye ngai te temane moshi na bali na ye ezalaki bongo nakangi na ye bembe na ete ntongo bango baya nanga babengi bazwi video ya mama baya jani basepeli nango te mama la bomoni mama na fai basepene ou pas à perdre mwana na ye la première fois ya kozonga sute kala ba obebela mobali bongo alali la et puis conseil na zo pesa wala bwini tika ba vidéo moni vidéo to ça la dernière mais sur le lobia ozo ba kiata bozo filmer la bwini kita vanda na mabele la bwini kita ko filmer te ni ma ça la tin pa ira to wana mama matama ça ko tana kata ndaku na wasinga ta yi olinga la bwini akanda do finga ngai ta finga ngato yona boy na ngina bango ko filmer na kata ndaku to ke filmer di banda nana drôle banana muto lobila ngati na ngamo la bwini toza babantu ya faiza papa ya bana na la bwini vanda na mabele zato no moni etoko iputa tanda la bwini vanda kanga makolo po ya fa zonga ndo bande kolala na ya fa ndo la kapongia bontenga na soli na fai na solo li mili na fai na dernier temps na soli na fai la bwini toza baki to banga penzambi quelque part la bwini on peut se penzo la bwini te futara to tikali na banda leki na vanda na la bwini kinanga na linga kola bwini nzambe la bwini na lemba ba caprice na utela pesa la bwini vanda na mabele
la bonne vanda. Merci na ba partage ya tapoter live. Mtu mmoja kwa yafia watu wanaenda kata ndako asipela na wote. La bonne c'est noté. Moi ben n'importe quoi parce que bino vous même vu les réseaux sociaux. La bonne le bien la mon image na moko. Ndozo bana sasa mwindo. Na mona mona bila kuina vanda ko. La bonne vanda na bevana za chamba bana. Na vanda ina hapo utashamba bana. La bonne vanda la bonne okufi ni mobile. Pale bala la ba au class. La bonne moto tena. La bonne qui na Moi non ami super. Hey, vanda. La vieille fois à demi-génération. Nazoka pasi ya mwana Christine qui passe Milan la plus vanda leki na na soli na fai la pweni na soli na fai kozo na fai kuna fale panzonga el bwen kana boyo sasa mwana mbala patuna ndaku la bweni fai amoni mingi la bweni amoni mingi el bweni Pwene ni oyambaka sina telefone teleki nanga. Nando peso ka bolamu pone conseil pone bolamu na yo la pwene. Oyebi komanga ndo souffle. Bon tapoter live s'il vous plaît. Vous allez signaler mtaolela. Oui na bando peso conseil mec na pona linga kayo. Papa patience à Bengi. Ah oui maman non. Jani ne sera jamais en paix parce que Jani a botana mwasi na ngai ya libala. Msanda. Bana kasavubu baebi vienga dios ba pofirende bango ba témoin oculaire to pesa bango espace na domi bar ba répéta ki pa na biso janya bimana mwasi na nga na kati ya ndaku na nga na metu na nga ya libala na kanga bango boye en pleine journée bana kasavubu baebi masimani mba pozo prince kasavubu Domi bar eza côté boyoma boyo ezaka côté boyoma ya sonye chome koma. Et la brune azalaka témoin. La brune a ebi Janeli. Janeli aza mwana Jani babotana ya musanda mwasi ya papa patience mère de 3 enfants mwasi libala. Mobala na lobi ton na kanga Jani na mwasi na ngana yoka choc moko Jani victime à plusieurs fois parce que mabala bat bakota kate mais bakota kate oui mais bakota ka mabala bat so comme un danger so qui libala muto comme un danger ni peut bakota abi non assistance à une personne en danger na so mona danger o ezali ya fadali na moni so o ngai na souffrir ka o bat ba yi bitongo me di pourquoi nda pa na ya fa na obligé à moko ya fa na souffrir ouais voilà azonga azokela azonga lefa losofri biso nyonso na balemi na ba maxi bodo na bato musu bazali na mabone ya solo ko malu kutepeza malu kutela ya fa de malu kuteza na ba bato la kina mawo ya solo oyo to ukota ni kama wa emso bona pe ya fa ya ni no emso de no acheso no mutu ba maxi bona to ukota ni kama ya solo parce que ce qu'on a montré donc est vers la mort plus ce monde là tu vois c'est qui la kiss bah c'est qui est mort la kiss puis tu vois c'est sur la kiss alors c'est plus son nom tout connaît je ne l'ai failli et ça yoté oh ce monde là et ça va dire quelque part donc c'est là fait toujours la mosaïque ça va bien et les loyaux bato bazobalo bakino makamba bakota kate sikobo e batango la brina na zemi est-ce que bozo yoka aza na zemi na minito bana mama makambo eza minene même bato bana kati ndako la brine moye baloba eza te leader a misi ndoki yo osaki association na la brine bolia Jani amise oyebi mambo ebele oyebi pe nani aza zemi mais oza kokotela la brine c'est que zemi ane ya yo leader amis koya so osabe mission te parce que azoba za no mupandi na vano mupandi to si sa dossier on a la brine parce que yebi bien que la brine na zemi mais oza okotela ye ba misuku to ba oloba te même bato wana nyoso ba okena ndaku ne ba oloba te ba yebi kaza zemi mais yo leader ami solingo yo fungula munoko bana mama na minito makambo eza tellement ye azaki na Jani
na minute il faut ebembe qui na aucune après ba comédie ba révolter ba proche à Jani nyonso ba kobimisa matière ba koya na YouTube kopesa matière na minute oyo moi ba pesa matière bango mo ba ya kopesa matière ezate mida alobaka labri na lalaki na ndaku te akuti nalobaki alala na ndaku te ya bondimenga te bomoni sikoyo bomoni video ya mobali azongi na ndaku lendi mwasa bengani yemba moko zonga place outi na ese bino ke balalaki na mobali na ye dimanche wana balala ye na mobali na ye bondimaki te bebe abimaka dimanche bana bazaki ya kolala dimanche wana yengaki na mobali na ye balali butu mobimba basepeli na makuta na bango bomoni video ya mobali ebimi mwasi na ye ndako azobenga na ye donc azongaki mobali mpe azongaki lendi na ntongo ye mpe labri nazongi lendi balalaki bakendeki kosama mbasalite bamama na minute oyo mpe moyen président Devos kutu ye kuta loba na ye te président Devos ko Maxi na lobi te Maxi mame ngalisa oh Maxi munene chirurgie raté bando simbe bébé santé ça va hein Maxi yananga ça va tolanda ko condamner bino nyonso ba comédien ke bo abite mama bebo tika Jani bozwela ta chambre te OK ya po ya batu azwela Jani studio ya pona ndenge Jani azonga ki pa la brine elekela ki maele ya po lobi na futi mbongo ya studio Jani akomi da ko vana studio batu nyonso bazali ba proche ya Jani ba témoigner ya po futi mbongo asutuka boye Jani na butongo alali na tongo azongi su pa la brine ko bana ko kitika na école ko rouler na ba match d'eau après quelques jours azonga na oka komeko ke olala na ndenga kitsoki na butu akela la pa la brine na batongo tongo adumi azongi na studio wana na ndenga ya kozonga libela kuna pa la brine bana mama awa sko la brine azo fêter pena libala na ye awa azo fêter pena anniversaire ya papa mwana na ye wana telemi wana lati adida so mwenda Melisi Masanga jour anniversaire ya papa mwana na ye na kati ya ndaku ada ya Jani azongi na kati ya ndaku ya Jani akangami na kati ya chambre aokoka shoki te akeva na kati ya chambre papa ya mwana azo fêter na kati ya salon na ba camarade ya la brine na ba camarade ya mobali otala ba camarade ya mobali ba sape ba ye pena sape comme jamais mwana mobali ngo azala ne pe bufika te ba ka face à face place Maxi atelemaki wana bando so na la brine na ngambu wana papa mwana paza ka wana côté ya la brine donc ayaka na ina ndaku comme il veut sope Jani azate kaka même mbetu wana alaleli la brine mbetu wana pe ya Jani yango akolala na la brine biso nanu babantu mbetu o mbanda lala mbetu wana da ton la brine akoti saka mobali na kati ndako wana baboti na ye il fallait pas Jani azonga wana na biso ba Congo même ngamo pe mwasi na zana ngape respect ngape mwasi nga même mwasi mbeto na laida na mobali musu no linga te so na su mobali musu ala na même mbeto non changer non changer matela na tikika nini li ya pamba na longoli matela na so matela sika pour na conscience na nga moko ezala bien te parce que mbeto wana dana li wana regret makasi en tout cas tina zaki na kisasa ti zaki na bango ba domaze ba bakata ba via basiara donc na toujours moi mon son mabete donc il y a bien à respecter nga permettre les grands frères tout le tournage de bango l'étoile de berger yente rolamba on a skipper na bino ça mon essaie na passe et koko mbolo wani personnam je me suis dit que jouer à Chicho Lenge bien que ça bien ça va y aller jouer quand on Chicho Lenge tu vois c'est là-bas foutre bon on a caché na jusqu'au vieux mais ça ça m'a mené pour sur bien que mbolo wani il y a pas de mbolo wani non on dit déjà après mbolo wani oh donc on bien na bon t'as vous bien na bon bon on a appelé tout le monde on fait nettoyer tout le temps comme mututé tout parler de manière générale ba TikTok ba na makione ko titre oh makione ko titre na mondo ko ta grave
Tiens. Écoute grave. Ah, na le prince Bakali aza pe au sekala micro yo. Ma tu ne kota na ho. Écoute grave. C'est pas possible. Écoute grave. Ah oui. Ma tu basana pour nous divertir batu. Il pas côté seulement que nous man qui on a posé à ni baksani. Talent zaka talent, mais comment tu ne yo baksani. Talent chose ça toi on a autrement ça dans des mots. Un des mots. Stade de matière on a pour muta longa ata ya ofele pour muta longa ndako. Na mais stade de matière ofele. Na bien ata ya ofele na moni jeunesse ide pesa bakanza yelo mona martyr. Faut vous en za dileteta. Stade benda ba fongola ba poste depuis so 5 heures. Si 18 heures ba été. Là la ibishio on retourne sur stade là. Et que je peux catch. Oh. Donc après retournement, après continue kama. Non quand on peut la catch. Donc on sur la continue catch donc on a catch. Si jeudi. Ah. On se met l'album il y a beaucoup pour la série Benzema Bayombe. Oh, on est Bayombe Benzema. Le Bayombe tout baya concert on allait dans beta baya. C'est la maille ngana za na porte na blanc. Oh, ouais. Ya voisin ngate. Bango ya kosa za vétérinaire ba traiter bangombe bangulu. Bakipa vanganseli. Azana ferme na njili brasserie. Ba kosa biso teta ba giba kanga dimbi dingulu. Bateka ina kinal. Bayinza mai tiba ko se trouver pour toi. Vanganseli luka bango. Akuta kona salon el bito na port de Paris na bakima. So imbela sofa batema ko baje bino bangulu bakima. Bango voisin ngate. Donc il y a 2 minutes. Na kinal. Ouais. Bakosa ki baza ba vétérinaire. Bakena nini bayibi mu bangulu na ferme ya Vanganseli. Bayibi bangulu. Oh, oui, na soma masolo. Bateki ngulu ale nzela mai. Maluku. Ouais, fleuve baké bamfuki bangulu ya bakati ba ko se trouver kota. La mort de Yadjani Faye, le grand artiste, il y a théâtre yo, Azaki Utala. En tout cas, elle nous a tous choqués. Derrière sa mort, il y a beaucoup de versions en fait qui ressortent, mais ce qu'on entend sur les réseaux, c'est qu'il est mort à cause aussi de la souffrance qu'il a endurée auprès de cette femme. Il n'y a que Dieu en fait qui connaît la vérité. Mais ce qu'on en retient, c'est que il y a une réalité en fait qui est là. Là, je voudrais m'adresser aux femmes et après, je vais m'adresser aux hommes. Parce que à une époque, j'habitais dans une ville et j'avais fait connaissance en fait avec une jeune dame qui me disait que sa sœur était avec un homme, mais pendant des années, elle le bloquait au niveau des documents. Elle a eu des enfants avec cet homme, mais elle ne voulait pas en fait qu'il ait les papiers. J'ai trouvé ça quand même drôle. Ça veut dire en fait que tu retiens la personne en otage parce que tu as peur. Tu te dis que si je lui donne les papiers, il va fuir. Tu n'es pas sûr de toi. S'il y a des doutes, si tu sens que cette relation n'ira nulle part, pour éviter ce genre de drame qui se passe aujourd'hui dans notre communauté, et là où elle est kitika ezate, comme on dit chez nous, il faut savoir prendre des décisions au lieu de retenir les gens. Parce qu'il n'y a pas, comment dire, d'être humain qui soit un objet pour un autre être humain. Quand tu fais souffrir quelqu'un, parce que tu sais qu'il n'a pas les papiers et que pour avoir les papiers, il dépend de toi, il dépend de ses enfants que tu as avec lui, Dieu te voit. Ma bénion sur tout au salaka et futamaka awanase. Et lorsqu'on a compris, basi. Bozana mibali, bosala ba choix. Nde bovanda rana bango. Boyebi ke mibali yango bazana mikandate. Est-ce que mission na yo na mukili? Et ça pour faire souffrir mobile wazana mukandate? Parce qu'en fin de compte, il y a des réalités au Ezaka. Quand on vend dans mobile, on faire souffrir mentalement. Batalibanda bazoï batté en fait que le gars là est en train de souffrir parce que la souffrance est mentale. Il y a des pervers narcissiques qui sont aussi des femmes. Quand on parle de pervers narcissiques, c'est pas seulement comment dire chez les hommes. Quand tu fais ce genre comment dire de choses, au final, ne penses-tu pas que l'homme va changer aussi de comportement avec toi? Parce qu'en fin de compte, tout ce que tu lui demandes, c'est que tu ne l'aimes pas. Maramignon surtout aux osala et zola qui sa polingi était. So olingi mobali au final, asala na yonini en fait. Akokibe o lakiso ba face à lakiso que ataku to pe sanga mukandate aza mobali. Il y a des hommes, ce ne sont pas des mouviettes, ce ne sont pas des tapettes. Et ça te poisa na mukandate que on continue comme on est là. Azuelo pe mbanda pour te prouver en fin de compte que yoza na uti. Ozana ope préfecture te. Et belé bakeno sala ba demande pour na mibali o ba botana bango ba refusa pe demande wana.
Ozo comprendre. Tant olingi mutu. Dans le fond, so yebi kolingi était tikaya sa la vie nae. Après tout, parole de Dieu et lobby, aimez-vous les uns les autres. Basi ebele boa mite mamabe. Voilà, boa mite mamabe. Mibali. Tant bozo ya poto. Oyebi kotiki mwasi na onakini. Obala ye. Makamususu ezo salema. Ezo porter bino préjudice. Tant ozo ya na poto ozo bimana mwasi mususu. Finalité ya histoire na yo. Na mwasi oaza na poto oyebi na oti. Mon frère, il faut être prudent. Et ça, basi misusu ata ovandi na ye 10 ans, 5 ans, ako aider na ye yote. Mais yozo espérer kaka que un jour ako aider yo. Tant musu ako sakayo concernant ba mikanda, concernant ba démarche administrative, tant musu ako sakayo no ye barate. Et ça, basi misusu ata ovandi na ye ako nyokola yo. Basi misusu bozo kutana na bango bazaka na amertume na motema. Bazaka sur na bango te. Bakoki jamais ko aider mobile pour ba mona ka mibali baza ba aventurier quoi que ce soit. Quand tu sais que tu as laissé ta femme au Congo, n'oublie pas que tu as laissé une femme qui a un cœur. N'oublie pas que peut-être tu as laissé une femme qui prie. Makamususu to salaka et futa mape awanase. Et ça là bien tétan aux ana Congo, aux oka ba makamususu du genre à commander na moi si mususu, à kota na une relation mususu. D'ailleurs babota so moi si oyo tika na kin, tu penses que ça là est bien. Toi ba réalité à poto, mais franchement. Toi bi penzambe, toi bi kenzamba lingi na ye adultère te. Nzamba lingani adultère te. Ne commettez point d'adultère. Parce que relation oyo koti poza mukanda, relation au koti en attendant que meraya et kozala béni to et kozala ndeleni. Comme tu n'as appelé ma question, pourquoi mon makamususu là là. Réalité oyo s'est passé les lots, eza facilité eza pena makambo belé, oyo eza spirituel. Relation oyo kotaki, okanisaki ko sauver yo, nzokande bomi yo. So est-ce que boyebi combien de mibali bazo bela mitu, basali ba AVC, ba yoka pe posa ko se suicider, likolo ya choix o basala ya facilité. Nazo tout na question. Nzamba sali yo grâce o ya poto. Okomi pe na poto. Est-ce que choix mususu ezalaki te à part kobimana mwasi, kobotisa ye mwana? Vraiment est-ce que choix mususu ezala raté? Ba Sénégalais ebele ba vandi na ba foyer. Ebele ba vandi na ba hôtel. Pour bana ba on a famille te. Maintenant mutu na chance na ye, mutu na grâce na ye. Est-ce que ça ka obligé au kota na vie à moi si moko boye? Oye beaucoup tout lobby na ote. Ozobota na ye, ozobota na ye, ozobota na ye. Ba souffrance est ebele na poto na sima mukanda. Ebele ya basi ba onyokola mibali pour ba na mikanda te. Ebele ya mibali ba onyokola basi pour ba na mikanda te. Donc entre Congolais déjà toomi bomana mais l'esprit mental to boma mental a moninga waza na mukanda te. Ebele ba kutani na bato bazaki na mikanda te. Ba eda bango. Relation pe ici là mais lobité ke ba koma ba ennemi. Mabe na biso to koka koloba c'est fini te. Il faut kaka eyinda entre toi et moi. Et là vraiment photo e bako apprendre ya osala et ça oyeb sa moninga vérité. En tout cas des abonnés na okaliso sur relation oyote. Nazala qui prêt, nazala qui prête et on sala tout ce qu'il faudrait. Mais mon thème est kokaliso te. So phrase wana ta ozoye bisa mutu. Et ça la ni franchement. Ya mon avis ko eba valeur. Il y a créature, il y a nzambe eza très important. Si tu as la conscience, il y a des choses que tu ne feras pas. Parce que tu auras pitié de lui, mais orobanga nzambe tout d'abord. Pour yebi ki nzambe aotala yo. On en a marre de perdre des gens à cause des relations toxiques. Quand ça marche pas, faut lâcher l'affaire. C'est vrai que c'est pas facile d'arrêter, mais parfois il vaut mieux le faire pour préserver sa vie. Parce que lobby a muté mano oyebite, lobby a mutu na yo oyebite, lobby a âme na yo to esprit na yo oyebite. Rencontre moko et ko bebi sa vie na mobimba. Otikalipe na AVC, otikalipe na handicap. Tu imagines? Yango makamusu tout coup de s'il vous plaît. En tout d'ailleurs, en tout. Soyez bénis, merci.